Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Fukami, nazobi na nzambe na ya likolo. Soki na melisa ki lite akanda Bible là. Ya Bible. Soki na sombelaki lite akanda bangi. Soki na sombelaki lite akanda whisky. Nzambe na ngai namona mabe na semaine oyo. Ngana ko senga boy. Émission wana to salaki yango na kianité. Ken azalaki avec mission. Très bien. Na lekwanga na dendo. Na monima ya komela eye. Wika pe ya kate seni eye. Na meli premier wika. Ah, na remercier ngabi ande ko nga merci le lobo ya minga kitoko. Nde salama bongo te. Njoka après ko ya mamutu kitoko makambo ebatami na sima. Na moni pe mbuta epi singa yi wika ngabi ah mbuta. Merci nzama pambola yo. Bananga na yeba yo. Mbala liboso na mona place okabi. Pona komi na insécurité moko frère nanga ekoko risquer bozanga ngai. C'est to insécurité non komi nango lelo ken pien battu na erreur. Ken pien na batchenga na erreur batchenga na insécurité. Ken pien na batchenga na erreur batchenga na insécurité. Yango sko photo kena bango ndengwana. Ngana ken no biso mon frère eko suka lelo tie. Ah, Tozana yo awe ko suka lelo tengana ken. Vous êtes des frères, Bozara. Oui, bien sûr, nous sommes des frères, mais il a fait mal devant moi. Très bien. Pourquoi il a fait comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas Yébé qui est sous Gabo? Non, en français, mon frère, tu as commencé à parler, mais tu commences à insulter à Lingala. Donc, l'idée à Kanda na PSIO 48 heures. Ceux qui ont essayé pardon, l'idée à Kanda. Otika la kozwa jamais na vie na yo appelle lisusu ya maman Olive ndenga sangisaka ba comédien pona yo histoire c'est fini yo maman Olive Lembe Kabila na bwaki Mungu na Bible akotika la lisusu ko benga yo te mon prière otala ki prière wana est-ce que on eza prière malamu soki lelo mama na bengi ngai te ndaku na ngai kufinzala ye mutakozwa charge ndaku na ngai mais abi ozo kosele makambo dia mais atena koseli makambo ko kosela wana ndeto kosela na kana ba télévision eza ba vie na biso privé ngana keni na mboko toza mbato batu bako sunga te pon modèle ngana keni to fingeli batu na mboko vraiment o comprendre ngo très bien et comme kutu ba yeko sala balobi opération violer moi salitaire nzambe mama na ngai na kosaka te mon frère ma sœur voyage onzoka kende zaki voyage na ngai na kumisi nzambe ya bolingo nzambe ya mawata ye venture babisi na minute bazui passeport na ngai na minute ngai nde siko fona voyager na place na ye nga na koti na boîte na la team na ko porte parole na la team wa Vezora a des cherches oui mais longola ebilamba ko mona njoka za na deux plans ya basi na mibal biso tozwa chance akomona mitagala banjoka biso tozwa chance akomona mitagala banjoka ba double sexe bazaka très compliqué très bizarre na bandela parti au bien nebisaki gogan ba double sexe baza très bizarre tangu toke tuna wata oyo sungaki aza mwana mwasi mwana mobali wata aoloba na sungaki mwana ya mwasi tangu bokene pa venjoga loba te nga na sala nga mwana mobali e sala nga pasi makasi ndeko na ngai na yebi ete mwana na so agani na Vodacom mutuka kotambola nango ya bien akoki pe kosomba lupangu akozala bénéficiaire po aza lisu ya ba artiste aza mwana o deja na nzela papa na yesi kombo etekami o deba kofi baluma loba bien ba fali balobi maloba bien o deba kofi baluma loba bien ba fali balobi maloba bien ngapi yango na so ba maloba bien ngana oloba maloba bien mais nazo kebisa ne mama na ye okometsa batu mususu kando bazaki na kanda te oyo eza moment oyo mwana zoleka na vote mais yoka tata mwasi na ye yoka biso tozo zela boyembela mwana nzembu mais yoka tata mwasi na ye Mbanga Charlotte Mbanga Lianga Mbanga bolingwe yaka makasi na soya mwasi akutu nazo sepela manike na venjoga bakota studio
bayembela Prince Babia nzembo. Prince Babia zana chance kozana bato bongo pembeni na. Azana chance wana me batata mwasi babela mitu ole bayembela enti. Batata mwasi basaya nini? Ababela mitu. Ababela mitu. Nako soutenir Prince Babia à 100%. Kaka na loyenge oyo lobita unazola mungana obenga Prince Babia pardon pesanga numéro na yo na bandisco ko belela numéro wana batinyo so bayeba yango po mutu akoko sala makambo bien ça fait njoka et puis njoka za mutema mabe njoka za ndoki azo sala loka Prince Babia njoka za ndoki azo sala loka Prince Babia na émission vérité mungonga zaki na ngena yemba nzembo Prince biso nyonso toko voter Prince Babia mais tata mwasi Kwiti, Diamba, Masanga, Mbanga, Charlotte. Et puis, nous avons comme moi, et nous avons salité, mais nous avons une série. La clip. La clip. Mbanga, Charlotte, Mbanga. Expression faciale. Bolingwe Yakamakasi, Nasoya Mwasi. Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga. Mbanga, c'est bien. Toboyi te posa musicien. Et puis musicien ngoyo po yembakati. Hôtel manka banika ko boka mabanga. Alors qu'est-ce? Et puis na kamwake. Mutu yebi ko yemba te, tala bato ba yebi ko yemba na simane bele ba irresponsable. Irresponsable. Ngai ni na zabo na zambeli minu mi balé. Mais na zambeli à côté o ezokisaka. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lokiti na yo twino sa nini. O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolo. Vérité. Bonjour, bonsoir, bandeko tout balingaka chaîne na biso Congo Liziba TV esika wapi bozalaka tellement ebele ya kozela ba émission na biso. Merci encore une fois parce que vous ebele ya olanda émission lelo mozindo o wapi to kotaka vraiment na profondeur ya likambo. Likambo eza to solo vraiment invité na ngai avant d'annoncer guerre eza to zo bien en guerre froide entre bandeko na biso na kati internet. Ya on a poni lelo to ba qu'est-ce qui se passe na partialité ya Kanda. Yindi as invité na ngai avant na pesa maloba. Je d'abord un grand merci na équipe technique na ngai to na bango na mozindo na chaîne Nabiso Congo Liziba TV. Merci et respect beaucoup na Lekechu Panda Mobali ya Pembe. A bon séjour des années Tirkiwana. Bientôt la retour na Oizala bien. Merci na Ola ma caméra Jonathan Dario cameraman star. Merci na Nazareth Liongo na kati États-Unis wana. Merci de la part de Jonathan Dario. Pourquoi pas na pesa un grand merci na Deborah Lusamba. La beauté BD Sikaza. Merci na Maman Nathalie Fiki pour Motema, Papa Paul Fiki pour FPD Misala. Merci na Oscar Marie, tous les patrons qui d'autres. Pourquoi pas la ça Guilus les mères, merci. Et puis derrière de cela qui n'ont pas merci na merveille Capule. Pourquoi pas Col Yamboka, ya Willy Moucheni. Dina Bino Azananga Awa, Lité Yakanda. Bonjour et bienvenue. Oui, mbote makasi ndeko na ngai, mbote na balandi nyonso oyo bazwi lisusu tana bango. Ya komona ngai oyo ezanda kuna biso Congo Liziba ezanda ko, c'est-à-dire awe ezande nazana kati anda kuna ngai parce que naza mupaya te. Très bien. Mbote na yo pendeko, mbote na Jonathan Dario tata pambola yo. Moi mikolebele to kutani te. Merci lisusu na ndeko na ngai Lekechu. Ngana benga ka leke tata pambola yo parce que osepele lisusu ngana leka lisusu awa pona kosolola maematali tika ya wenzambe tata pambola biso. Kasi bomo inde yango ndeza très important de kosala ete batu ba luka yo, batu ba solliciter yo, batu ba zala na besoin na yo mon frère. Eza na bilenge bele batiki biso ki bolenge e bateli bango. Bango te bakoti mabele biso to batelami na ngolu na nzambe. E na makanisi to pe na bo moto na nga ndenge naza ko penser na lobi nzambe
sala biso ngoluko est-ce que 2200 to 2300 nanga na yo est-ce que tokomona tokokota c'est que toyeba ete ndenge ba oyo bazalaka bayaka liboso na biso balekaka ndenge biso pe tokoleka ba remplacer pe bakoya pe bakobotama et chaque jour ndenge tozo vivre boye soko ke na kati ba tiroir ya ba morgue okokuta bana meke okokuta mikolo okokuta mutu mususu alali ozo mituna yango ya bela kito abela kite na mandefu na kitoko na teint clair na ye mwasi na kabelo atiki mokila kei na nyonso tokosala to chanzame na première position même moyibi azo chanzame na première position azo senga nzambe na kego yiba na ko kotela bango na ko papa bango macheti mais salange fort na zonga tina porte ndaku na ngai mwasi na ngai na bana bamona ngai atako na papi batu mais sala ete na zonga na ndako eloko moko na bakisaka ndeko na ngai na mutu amabe na mutu amalamu mutu asepelaka na liwa azate mutu pa sepelaka na boloko azate c'est-à-dire naza mutu amasese naza mutu ab exemple yoko pesa ngaka mbota pamba mais nazo mona mbote no za salité tika ngani na pesa batu mbota propre na lakisa bango mbote bozo mona mbote eza mulai makasi mbote zaka mukuse te mbote za mulai ngana pesa ka mbote mulai kolakisa batu ndeko na ngai natambola ka mingi pona za muta bitambola natambola ka po e permettre ngana luka makambu oye ko permettre ngana lobela bango to na finga bango kitoko po soki na monite moyena lo ba vérité ezate na kutana na pasteur moko boye na porte hotel ngana landate ndeko na ngai na porte hotel ngana ena mwasi na nga mususu ya likangu yepa ena mwasi mususu ya likangu mais yazo bena nga mpanzabi yaya yo zano na problème te mais modèle yo ofingele la biso e pesa kitoko te pardon bomela nga moto ozo senti na kute na mutu esika ya mbiskadi ngana za na tort yepa za na tort mais yazo senga nga bolimbisi abangi ngai Ozomona. Très bien. Na kendaka ba visite partout, na ba morgue, na ba hôpitaux, na ba église partout. Na mona kama kama ndenge na ndenge. Pour e permettre ngana loba kitoko na miso abatu. Ateko na belaka, naza mutu ba gaf ekosila te soki na kufi te. Très bien. Tata Pambolo pour l'invitation. Invitation na yo eza kitoko pesa très compliqué. Na ebisaka nzambe. Tika tokuta na mutu na tango esengeli. Journal lelo ba journaliste ba benga 50 baza moki. Mais na ebisi nzambe tinda ba oya malamu longola ba oya mabe. Po poison zo circuler makasi. Siko nga na lobaka boye. Tia poison mais ko tika la libanga te na mokili. Très bien. Bachela batu ba poison lelo baza invité. Ya kufa muto ya chela kufa yepesi ma mikolaseni akufi. Ndeko na ngai muto aza libanga na sena moi oyo azate. Vraiment. Ngana yebisaka batu. Na sepelaka na cercueil meliwa na sepelaka na ngote. Sepelaka na cercueil meliwa na sepelaka na ngote. Elasi. Tokota na mozindo? Tokota. Tokota na mozindo? Tokota. Lelo toye pena to solola. Omoni cercueil. Naza muto poil makasi hein, veuillez m'excuser. Vraiment. Omoni cercueil. Na sepelaka nango makasi meliwa na sepelaka nango te. Otuni question moko po na lekio na mayele. Vérité ndeko na ngai ngana lekio na mayele na musika. Sheni mobimba we ya Kongo lisiba mutalekinga na mayele azati. Bolimbisanga vraiment pona eloko na lobi. Ya naza mutabilobela. Ndeko na ngai. Pourquoi nazo sepela na cercueil meliwa na yo sepela na ngote? Cercueil eza libaya. Bapakoli yango verni. Très bien. Ekoki pe ko bongwa na kiti. Libaya wana na ndenga kiti ozo vandela ngo zo banga ngote. Mais komi na cercueil komi ko banga ngo. Ozo banga ngo pona nini? Nyoso libaya. Nyoso libaya. Yangwane soko matabure. Yangwane pe soko ma lounge bar. Basali yango ya bakiti ya milai ba benga ngo lounge bar.
Je suis très intelligent. Très bien. Oyambi Moutamayele. Tika tata pambola biso. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir. Ya mon plateau na biso, ça vraiment honoré. Bambo Tebele na Nazareth Liongo Zolanda biso TV mo Batebele. Partialité à Kanda to kota directement na Mozindo. Olobi okomo banga ba journaliste belé parce qu'il poise comme tambola. Mais apparemment okomi réservé trop. Ba problème au salon mabe pour la ligne parce que au côté mingi na polémique, to au côté mingi na actualité. Bon. C'est le pasteur Lité à Kanda, frappe na le, frappe na retour, mutakala na nkolo yeyo. Otuni question moko kitoko. Na sepelaka naya na mateya noke naya na actualité. Très bien. Omoni mateya tangu na yaka koteya. Na teya ka mingi liloba nzambe. Kasi actualité ezalaka koya kolobela mutu oyo aza na actualité na époque wana. Siko tango koya kolobela ye, okolobela ye na angle nini? Na angle négatif to na angle positif. Très bien. Siko yo ngai ne nazaboye nazambeli ya minu mibale, mais nazambeli ya côté o ezokisaka. Na sepelaka pe makile tanga toki mambangu na hôpital batonga 3 pence 4 pence 5 pence. Oui, landa tende kona ngai. Na komi ko banga mutu ya koyebisanga papa lobela actualité. Ba actualité oyo bon yondo landinga awa. Na miniti ona bando sala musala fo mutu ala nange sika naza. Po awa okutinga na kwiti na ngamoko esi yo pesinga kwiti. Okutinga na kwiti na ngamoko. Me kokene kolanda mutu epa na ye. Biloko ya kochela nga na kwiti mwenga na yeba ezate. Amvute ngai. Tango kwa amvute ngai. Nga na koloba sa contrôle. Nde ya ngwana nazobanga ba actualité nazobanga ba polémique. Po polémique. Ezana mutu musu aza arme silencieux, arme tranquille. Ozo provoquer polémique na ye. Yaza majorité nga naza minorité. Très bien. Et au créer ba problème. Kasi na kati ya majorité na minorité li koloba te ke majorité na ba yebi ngaité. Kaka na kati ya majorité na yo wana ba yebi nga pe bazali. Très bien. Ba pe ba sepela na nga bazali. Très bien. Kozolanda. Nde yango wana na lingi lisuko kota na ba terrain polémique te. Très bien. Mais oza Mozindo na retourner ma question ozo lakisa mape makamozo le canal internet. D'abord na mona kiyo émission mo sala ki ofukami osengi pardon, osengi wenge pardon. Na habité pardon anezaki parce que ozaki ba combat, ozaki ba attaque ou soit yo moko conscience no bi que non, il faut wenge auto respecter bango, ba to ba landa ligne nao. Bon. Normalement, oza na raison na question tuningai. Faut qu'on respecte Bakulutu. C'est très important. Kaseli ko lobate ke awa tozo respecter Bakulutu to comme azoba na bango. Moni biloko ngo. Na tuninga chika. Oye lisusu. Na chika na lobelo ta. Eli ko lobate lo ko to respecter Bakulutu to comme bazoba na bango. To comme bazoba na bango te. Mais Bakulutu pe ba yeba yango. Mwana muke betaka mbunda bakolo basaka ni babinaka. Très bien. Nenyo sotoko sala. Fo batu ba ela biso ba foti na biso. Po ba kisama yele. Très bien. Tolongola ba foti to bongisa. Kasi eloko ezoboma na Congo na mboka na biso. Muto déjà si bo pesa e ba titre. Alingi ata kwei bo tikeka na ba titre na ye. Mutu paswa ka passion. Azupe pension. Pona nini même na musala soda. Balobi bunde lekolo. Yo komi na 90. Ozo tambola ya kolenga. Eso yo ko kasi ko bunde lekolo. O kokate. D'office to directement faut zwa pension. Très bien. Siko mutu azoboya même ko zwa pension. Alingi to pese ba titre na ye. Mais ce qu'ils ont mérité quand même, il faut ba titre. Oui, effectivement. Ce qu'ils ont mérité yango. Et sengeli to pesa ba titre na na temps otokomi bakolo bo reconnaître baleki pe ba reconnaître bakulutu. Très bien. Nenga tozolo ba être respect faut zala na tous les dengambo.
bana mike bazwa respect na bango bakolo pe bazwa respect na bango yo zo respect kasi te yoka te bon na respecter bango na volonté na nga na respecter bango te zai par rapport à biloko na melaki o ba melisaki ngai mais ba nguna ba melisaki loko te ndeko na ngai omoni bimisa papa o te na bimisa oh nini Congo liziba na bimisa na liziba partout dans le monde mokili mobimba loko autorisé nga na bimisa so mabe ye o protéger nga pe très bien merci mabe yo protéger nga très bien ah ndeko na ngai mais c'est que ba protéger muntu na mabe très bien merci ngai ndenge naza boye ba o nyonso bazala na wenge o toucher moko eza lokolo toucher bango nyonso wenge baza lokola ba mapasa baza ntimba nzuzi landu lukombo bango baza na formule wana base santaka ki frère kati na bango wenge eza place oyo esengeli to féliciter bango to remercier bango eza na batebele bakabwana bakoka kozonga na te po moko azomona ba défaut muninga mais bango bamona ni su ba défaut te balobi to se réconcilier parce que toza motuya toza exemplaire na mboka soki biso to sangani ego pese lengi makasi ba ope balinga ko sangana te basani basangana mais likolo batike basangani pour di bon bako bana ko sangana soki likambo esengi ete basangana nde basangani naza na ba respect ebele oya ko pesa wenge lelo na kati ya wenge minere azate tout le monde na kati ya wenge baza ba père de famille baza ba responsable ngai pe lelo naza pe responsable tangu nazolo bela ba collègue nga ba responsable fona se contrôler na yeba nazolo ba nini très bien effectivement pe ba vie ba comprendre que te leki obiloko alobaki na sa kwiti so likambo wana nde tozonga to marteler wana likambo kwiti leto moni ndeko na biso confrère Ken Piana Fukami a Bible ya maboko maya mungwa alobi a gérer so ya pesa ki okwiti oyo koyela yo yemoko yebi mais de ton côté ye pe côté na yo pozo ndimaka ke ba pesa ko kwiti so ko to ndima nani to pesa nani raison to pesa nani faute bon ngana ko senga boy émission wana to salaki yango na kenité Ken azalaki très bien pona nini kaka Ken limbisanga ye na ko linga te eloko esala yo mabe balobaki yo ngana bomisi yo po mokilo toza na santé biloko ndenge na ndenge koela biso très bien tozalaki Valdi très bien tozalaki Mbuta nangai ndeko na ngai menace o na zui nini non menace o nga na zui non na soi menace abongo te yoka menace très bien ngai na ya na TV na longola batu complexe soki eza na bato baya na makambo ya télévision balongola batu complexe eza ngai nga na ya na TV nayebisa batu nga naza mwana kingasani na banlie nayebisa batu navandaka na masina sifolko na pembe na cimetière nayebisa batu oyo nga nazali lelo eza na bato ebele bazovivre na orgueil makasi aza eloko te asa na bamoyen te abotami na famille pauvre maye kotia orgueil na télévision moyen bato basunga yo eza te naza orgueillé te ozolanda kasi tangu nayaki tosala émission mutu nyonso abenganga nde oyo benginga tosala émission na acceptaka naye tosala émission wenge ntango ebandi événement na bango bazoprépare nazalaki pour bango na soutenir bango nabwakeli bango bafleur kobanda na papa chéri na Yantone na Didier Masela na Adolphe de Mingezi na Carlito bango nyonso nabwakelaki bango bafleur mais kokoma na dernière minute babengi ngai tosala émission wana na bengi yo wana Ken Piana mutabengi ngai très bien mosali yaka tosala émission tangu na komi tosala émission nga na yebi ete tosala émission na Ken balobi ote
tosala analyse ngabi analyse tango balobi bongo tovandi kimia ya kolie ye pona leki kwanga na dendo on avait mission très bien na le kwanga na dendo na monima ya komela eye wika pe ya kate seni eye na meli premier wika na remercier ngabi ndeko na nga merci le lobo ya minga kitoko nde sala mabongo te nzoka après ko ya mamutu kitoko makambo batami na sima na moni pe mbuta epi singa yi wika ngabi mbuta merci nzama pambola yo bananga na yeba yo mbala liboso na mona place okabi merci nzamba pambola yo botika na mela na meli émission bandaka te ebandi après kosilisa émission nazongi ndaku ndeko na ngai nazwi mafinga oyo ya biloko nyonso oyo nauti koloba ya pauvreté na ngai ndenge nalakisi yango na télévision ndenge na mibomba na ngai te nafingami na basorti nyonso bayebisinga babilité ya kanda tokoboma yo tokobeto masasi tokokato machete banzoi nga lobi non danza mwana mutu très bien esika mutu azokufa fo bandeko na nga bayeba bakongole bayeba na ningi nakufela nini ngai ne passeport diplomatique ya famille na ngai bandeko na nga analyse bakobomisa ngai te epi nga bando yebanga sina sala analyse bandeko na nga ya analyse baze ebele baidor baken bavaldi bambute baza tele bele baningi babomisa ngai nga lobi te famille eza pauvre ka nde bazofinga wana na télévision na basexe bamama na biso ndenge bazofingela eza pena bongo très bien ekomi kutu baye kosala balobi opération violer moi salitaire nzambe mama na ngai na nkosaka te mon frère ma sœur pas jusque là soki tozwi ye te tokovioler mwasi na ye ngabi analyse nalobi analyse yango place tovandaki ezalaki nganda diemba to bakuluna nabengi media yaka mbangu très bien media ekoya tika na mikitisa nasenga nanga bolimbisi natalité makambu oyo nalelepa ya mampata mama pasteur mama banebele mampata ma Sylvie mama yokelanga mwana na yo yebisa Yanton le roi de la forêt acha na se biloko nga na lobaki ezanga te na se ya kwiti te to loba koyambo bayamba ki onezaki pona eloko moko bona sima sikoyo après koloba biloko wana tangu natali sikoyo video wana après bafingi tangu na yeko vérifier video nga lobi mais bandeko oyo ndenge se comporter na présence na ngeza ndenge bango baselaka analyse te bango baselaka analyse bazo beta makasi mais jour wana bango babeti te ngane na seni na beti babimisi nga liboso bango bazongi sima ngabi makambo azofingela nga nde yango yo nazongi siko mutu kwiti esili nasokoli elongi bien madame atyelinga fufu na lie madame ipa yambi mwa bapele ya quelques personnes bafingifingi ye aleli mpe ndenge esengelaka lela nga alobi mama kolela te ezala toujours makasi nakozonga na télévision nakoyeba ndeni nakosala nde nayaki kolela naleleli gogan naleleli moto na tembe naleleli la pulga naleleli Yanton naleleli wenge mobimba badolphe de mingezi ba manda shanti naleleli wenge nyonso ndo moni wenge yebisinga lobi toyoki pardon na yo maintenant nous te répondre yo te batinga na qu'est-ce que c'est batinga na qu'est-ce que c'est ndeko na ngai moyena tembola na miso batu ezate na continuer na nga vie na ngai ya kobatama ndo kutinga awa ya kobatama na saba nzete nazaka toujours na titida ya kobatama nde na ye siko nga lobi bandeko na ngai ata tozosala baanalyse tozalaka mpe nde babaka 2 poids 2 mesures ezalaka te tozwaka kote moko
todindisa bango na libulu te. Toyeba pe valeur ya moko na makambu oyo. Na minute oyo mutu nyonso akomi chapeau cache nez. Mais oyo azalaka na lox na makambu analyse azoluka chapeau ezokoka ye te. Ngana tinda ko tia lox te. Oza na lox luka siko chapeau nini oyo kolata oyo ko bomba lox. Nzoyi abimi papa na desode nzoyi azosona esika ozo comprendre te. Papa na bimi na somba biloko na boutique. Muto boutique alobi na otekela yo te. Naza parmi banzoyi. Nzambe ndeko na ngai mama na ngai. Na kosaka te. Ndeko na ngai na kena fi moko boye ya likangu na ngai. Est-ce que biloko na loba pe na salela yango? OK na na fi mo ya likangu na ngana hotel na réception na futa mbongo ba bitoko so mbongo na yote nzo ya za a ba yeba ki o déjà lokola pe na zaka mutu makolo na matina bis receveur aboyinga chauffeur aboyinga balobi yote nzo ya za c'est-à-dire nzo ya swenga na ba sorti moko na comprendre que mboka na biso eza dirigé na maboko ya batu batu nde bazo faire diriger mboka yango nazo senga état de droit esunga nga na minute oyo et assurer ngai etamboleli na ngai pona komi na insécurité moko frère na nga ekoko risquer bosanga ngai c'est to insécurité non komi nango lelo ken pien batio na erreur batienga na erreur batienga na insécurité. Yango sko photo kena bango ndengwana ngana keni na biso mon frère eko suka lelo te tozana yo awe ko suka lelo te ngana ken. Vous êtes des frères Bozara? Oui, bien sûr nous sommes des frères, mais il a fait mal devant moi. Très bien. Pourquoi il a fait comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas Yébé qui est suka bon? Non, en français mon frère, tu as commencé à parler mais tu commences à insulter à Lingala. Ozomona biloko ngo tala siko berera ndengwana vraiment et kokota na bato bazalaki na bango na likambo te ngana tunaka biso bato tolobi makambo ye keni pia na komi kokota na baboti na ngai fukami nakobi na nzambe na nga ya likolo soki na melisaki lite akanda ezela ya Bible soki nasombelaki lite akanda bangi soki nasombelaki lite akanda whisky nzambe na ngai namona mabe na semaine oyo yo mama Olive Lembe Kabila nabwaki Mungu na Bible akotikala lisusu kobenga yo te mona prière otalaki prière wana est-ce que on eza prière malamu soki lelo mama na bengi ngai te ndaku na ngai kufinzala ye mutako zo charge ndaku na ngai mais abi ozo kosele makambo dia mais ça atena koseli makambo ko kosela wana ndeto kosela na kana ba télévision eza ba vie na biso privé okoko kotisa mama na ngana makambo te po mama wana ndenga sunga biso atalaka te ba vie na biso. Très bien. Po ngana keni na mboko toza mbato batu bako sunga te po modèle ngana keni to fingeli batu na mboko vraiment o comprendre ngo très bien to fingi makasi nani to fingi te na mboko mais est-ce que bino o finga bino to bebani mutu na mtako fingela na kwena ye mais yo lobi lelo ki makolo na osu na fimbu te na ocha makolo te na kocha makolo te ndeko na ngai mais raisonner ta bolamu ta moko te na raisonner pe bolamu te aninga bomisa ngai ndeko na ngai omoni nzoyo zoka nzoyi tangu ya ntona banekolo bango na mona ngelo ka bablenga bia papa tika biso to luka miel yo nzoyo esali nini mais bon bandi ma batu bana posa miel mafuta nzoyo yo zoyo la batu nzoyi na ki maniki abi nzoyi bazate na ki pe bakisi nzoyo nzoyi bazate bandi mala bango nzoyi te yo nzoyi anazo mona bango wat ndeko na ngai Bible est claire. O bazolo baba na raison. Au moins makamba loba ba na raison. Na pie bango raison. Po ba monité. Tango ba ko mona ba comprendre que nzo ya seni azali. Ngai na confirmer po nga na mona ki na nganzo yango na tiki na ngai na zongi sima na sokoli maboko. Na lelie pa ya Gogan, moto na tembe wata, na lelie pa ya Mampata ma Sylvie mama Pasteri.
mama ya biso ya motema boboto na leli deje pa na ye bayokelinga mawa batyelinga na se baozelaka mode ordre ya papa po apekisa banzoi bapusa na esu te pembe na ndako. Olele pas Gogan, olele pas maman pas battu na se, mais on dirait guerre na yo comme sous na ki sinjora na manike. Et le roni bozo wele là parce que ken peut nous expliquer biso eza maramuya drink le so bilobe là mais avec Kisinjora avec Maniké refinga que Maniké nazarana azara ça qui a drogue azara lutu ya drogue pourquoi tu ba propos bongo tina niveau oui na tenir ba propos ya bongo parce que bango pe ba tie ba tenir ba propos ya mabepo na ngai ngai ninga na zabo ndeko na ngai soko lobela no ngai te okipaka no ngai te ngape moyena kipe yo ezate na kipaka bato bakipaka ngai bato bakipaka ngai ndenga pe na yaka ko kipe bango yuka sinyo so to yaka ko loba o poto moni poto yoki so to yoki te to moni te to yaka ko loba te problème na biso ezali problème ya mwana na biso o tozo soutenir yango nazo senga lisungi ya ba artiste nyonso oyo papa no azalaki musicien maman no azalaki musicien même na ngambu ya ba comédien bino batu boyoka douleur ya papa ninga kenda boyoka douleur ya maman ninga kenda kolandisama ya musalo ya baneko sala ya vie artistique bandeko nyonso wana babi azali frère na bino nde nazo senga bino bo voter prince babia po mwana oyo asali fierité na biso ngai eloko na siliki makasi eza nini na siliki eloko ya liboso Maniké yenda sa mama ya mwana très bien esengeli ya to soutenir mwana ole ya to loba pona mwana a sensibiliser batu to pesa numéro ya vote ya muneti ngati lelo mwana na succès belé mais batu ne so ba sanga papa to ebi numéro na yete eza numéro combien Tena tu ne sais numéro combien? Ba question c'est ya yo. Okoki pe ko yeba numéro ya Prince Babia. Eyeba nité. Ozomona. Souci eza to panza na numéro ya mwana. Belle pensée. Mwana to panza numéro ya mwana. Ba fotaka mutu na numéro pe ko lakisa pe batu. To ko voter ndenge nini. Mokile za na ba technologie moko extraordinaire. On les tous se constater na makama mwana venjora bebana na wata. Eza malade ya mutu. Eza habit de confiance. Eza terme nini na koki ko employer place. Eza kindoki. Eza bo satanique. Mwana na biso to tiki ye potu ya kolanda makambu ya ba mwano, makambu ya ba aigle, makambu oyo esengeli to sala to ko sala yango te. Ozomona ba comprendre on était kaka yo muto yaki watalieye kaka yo ye lisusu papa na biso aleki papa na bino surtout terme wana ndezo boma papa na bango aleki papa bino papa na biso aleki papa na bango oui c'est bien papa na bino aleki papa na bango bango pe balobi papa na bino amemaka yo poto te pona nini mwana ya papa mususu amemi yo poto ekoma oyo bamemenga na kwiti kolongwa Congo ti Europe eza 8h du temps soko kende abi okofone ke kwiti eza partout mutu akwiti olebo tika ye na nganda bino bomemi ye poto lelo balukeli bango te lelo asasi bino te mais bango bafingi bolumba mama na bango bafingi bolumba mama na eza tikala kaka place ngape bafingaki ngai omoni ka ndenge ya fingamaki ndenga pe na fingami nayaki pe na banda bilobela lisusu me na talité nakobunda na bango te bango baleki ebelenga na za mukie ozolanda très bien c'est-à-dire eloko nga na koko loba boye njoga papa na bino aleki papa na bango papa no aye kozwa na age nini yo koli papa pa koli tosala très attention mais affection comme sous makasi papa so minimum ani na age mukolo oui na moni yango perfection eza makasi koleka mais sengeli koyeba
nga na sepeli na absence ya Wata po esungi ngai nga nazalaki na difficulté makasi ya ko voyager bango bazwi passeport Wata azwi passeport ya Njoka seni asongi selie ba récupérer passeport na ngai. Oh, voyage au Njoka kenda ezaya yo. Ezaki ya ngai. Oh, ah bon? Jonathan yozo yoka. Voyage au Njoka kenda ezaki voyage na ngai. Na kumisi Nzambe ya bolingo Nzambe ya Wata ye Njoka bebisi na minute bazwi passeport na ngai. Na minute ngai nde siko fona voyager na place na ye. Nga na koti na boîte. Na la team na ko porte parole. Na la team Wata. Je suis porte-parole numéro 1. Ya la team Wata. Numéro 1. Bah na mi koti nga moko. On remplacer Njoka. Na remplacer Njoka. Ah. Ozolanda. Très bien. C'est-à-dire naebisaka Wata nga lobby. Ba double sexe bazaka très compliqué, très bizarre. Na bande la partie bien. Naebisaki Gogan, ba double sexe baza très bizarre. Tangu toke tuna Wata, oyo sungaki aza mwana mwasi to mwana mobali. Wata aloba na sungaki mwana ya mwasi. Tangu boke ne pas Njoka. Njoka aloba te ngana sana nga mwana mobali. Boche confusion total. Ezoye banate. Wata oyo sungaki aza mwana mwasi to mwana mobali. Batuni Wata lobi mwasi. Toke pa na ye moko Njoka lobi na za mobali. Ache bino na confusion. Njoka a des cherches. Oui. Oh. Mais longola e bilambo ko mona. Njoka za na deux plans. Ya basi na mibali. Oh. Biso dozwa chance ko mona mitagala ba Njoka. Ah, beauté pas jusque là. Pas jusque là beauté. Yemona mutagala Njoka. Na lobi boye na marché ba monter. Très bien. Na vacciner problème likolo ya problème. Biso ba tozo ba chance ko mona mitagala ya ba Njoka. Yango yo publier yango. Te o publier na malobati. Et bon malobeza vidéo. Mais tu as déjà tu vas comprendre. Si quelqu'un a tant qu'on a luka vidéo. Oh ya na vidéo. Mais aux ana belle pensée, aux ana idée bien qu'il y a maniqué pour tout ça la moine promotion, moine limero yebana. Mais ko lo baba propos moko zo finga, ko lo baba dessert, moi te ozo énervé ba on peut tant na pe bazon en soute que tout ça la moine promotion ça te faut pas répondre au lisous. Te. Soki ba ko répondre ngai, ngape na ko répondre bango. Mais na mukuse totika no ba discussion oyo. Pardon. Toko omoni makambo yoka. Pardon. Na sengi bango pardon te. Na zo défendre mwana. Bon, na lancer boye. Très bien. Njoka maniqué likambu nyonso pe ba pe makape. Tokozongela komba na biso. To pe mananu, to sala promotion ya Prince Babia. Papa, na mona lo mo abie pour na Prince Babia. Na mona Prince Babia osunga biso makasi lobby. Très bien. Ba goga ni berité Wata auto négligeaka lobby tala berité lelo. Très bien. Ba famille bazo beaucoup mana siméritier. Très bien. Gogan, motona tembe. Babi na filé. Yoka témoignage otangisima ya misu. Très bien. Lelo ba famille bazo beaucoup mana sima na bango. Biso petango tokena ko luka bango famille bikaka. Ba Robino Mundibu. Baza tellement ébélé. Namona venir malamu. Et puis mwana soka gagner lelo na Vodacom. Esili. Vodacom lelo tozotanga Gez Mawete. Très bien. Vodacom lelo tozotanga Inosbi. Très bien. Tigre. C'est-à-dire tongo moko pe ko lamuka mwana wana patangami. Et puis mbala liboso to mona mwana ya artiste musicien oya kufa kalatika biso. Tout le monde a épaté mon kiliboye. Vraiment. Atelemisa même quadra. Confiant l'homme idée. On a sincère. Ayem te ngaza musicano. Très bien. Après que ça homme de Dieu, je suis musicano. Na yemba na l'église, na yemba na mokili, le long kolo benga biso. Très bien. Et mon nana. Na souci à Prince Babia. Bande ko nga ba congolais. Ba musicien pe bazoye mamakasi bazali.
Oh bazoye Mbappé plus que moi na biso. Mais mutoza moi succès à minute sur. Mutoza na succès des principal. Mais tout le monde yezo ba lunge bango bazo mona ngote mais tout le monde na ba voda ko mona plein salama ça veut dire promotion salama nango. Oui. Makelele ya Wenze eli ko lo bateka biloko ezoteka mabien. Wenze toujours ezaka na makelele. Mais na poko ba mama Wenze baleli balobi ah lelo to teki bien hein te. Po eze sika lo yenge. Lo lenge moko pe na kati ya salle. Au moins ba politicien ba salaka ba propagande. Te. Ba meeting na bango. Meeting très bien. Na ba terrain public. Au moins tengo ba concert public e betamaka. Majorité ya bato bayaka na ba concert, ce sont des voyous. Bazape na ba téléphone à bien te. A éviter ndeni ya go voter. Lo yenge eliko lo bateke mwana asa mayele. Très bien. Tome mama na lo yenge te. Ba o bazo sepele belé. Ko sepele za go voter te. Kune sande voter ne. Voter ne. Oyoka banzembu te na élection. Mutu akoti si même na batu studio po bayembela nzembu ya vote. Voter, voter, voter Kabila. Voter, voter, voter Kabila. Toko voter biso nyonso Kabila kabange. Toko voter biso nyonso Kabila kabange mokonzi. Et comme na moment ya élection, afuti mbongo. Tope na baye balingaka ye, baye meli nzembu pour na promotion. Pe ba pesina numéro na kati nzembu wana numéro na ye otoko voter za numéro autant. Très bien. Et vous avez un succès mais quand il style va ça nzembu. Aza déjà na succès. Ayebana déjà, aza pe déjà mon consi déjà na époque wana. Très bien. Ancien président. Très bien. Wana za écoute na deuxième mandat na ye. Akoki kosala ba moyen nyonso ata boyembeli ete suka nango pa bimi na ye kaka. Malobi te. Faut ba mona pe place na travailler pour mokile sani et voter ngai. Très bien. Voter, voter, voter. Nazoyemba te ke po omoni nga banzembo na ngeza so na yembi boyebo ti ba problème. Voter, voter, voter Kabi. Tozobeta pona masolo a vote. Yakala, yakala. Très bien. Toko voter biso nyonso Kabila kabange. Mokonzi. Tozano ne élection ti ya mboka. Élection c'est ya prince babia. Oh, mais tu comprends déjà. Te batu mususu ba okata ka parti nga na zo yemba. Yango nde ba ko partager ba ko tchana ba na ba TikTok na bia bango. Très bien. Ozomona tozolobela aspect ya vote. Très bien. Ndenge nini elekelaka. Voter, voter, voter. Kabila. Mesdames et messieurs, comprenez, c'est la na mona nde vidéo o ndenge etambola e bimisanga mutu mabe mais biso tozolobela aspect ya vote mais qu'est-ce que tu vas comprendre kasi te na bete esuka voter, voter, voter Kabila. Toko voter biso nyonso Kabila kabange. Ozomona c'est fait même maniquer qui n'y joue pas ça les locaux. Basa la score moi siko otioka moment oyo au moins siko place des amayele. Très bien. Ah, dans une chance. Eh, aujourd'hui chance va vendre mutamayele. Na soso leli po yoki mutamayele azoloba. Mwana e comme tala ndeko na ngai. Eza na batu mususu bakota ba studio Kabila futa bango mbongo te. Très bien. Atalité na somba lupango na mbongo ya na nzela Kabila. Na ba bien fa Kabila na yembela nzembo. Oyo eza moment oyo mwana zoleka na vote mais yoka tata mwasi na ye. Yoka biso tozo zela boyembela mwana nzembu mais yoka tata mwasi na ye. Mbanga Charlotte Mbanga Lianga Mbanga Bolingwe yaka makasi na soya mwasi Charlotte Mbanga Lianga Mbanga okomi ko étouffer memi na aspect ya ko éviter numéro ya mwana yebana après une compétition. Après une compétition ya yelbiso Mbanga Charlotte Mbanga Lianga Mbanga Bolingwe yaka makasi na soya mwasi. Vote basaka na nangote. Très bien. Vote c'est la précision. Très bien. Dans un monde on attend on a toqué na élection té. Batesi babani ba campagne ya C na C.
Tanga ekoma pembeni bakofuta même bambongo po bayembela bango nzembo. Ngakutu nazo sepela manike na venjoga bakota studio bayembela Prince Babia nzembo. Prince Babia zana chance kozana bato bongo pembeni. Azana chance wana me batata mwasi babela mitu ole bayembela enti. Batata mwasi basaya nini? Babela mitu. Nako soutenir Prince Babia à 100%. Kaka na loyenge oyo lobi tango nazola munga na benga Prince Babia pardon pesanga numéro na yo na bandisco ko belela numéro wana batnyo so bayeba yango po mutu akoko sala makambo bien ça fait njoka et puis njoka za mutema mabe njoka za ndoki azo sala loka Prince Babia na émission vérité po moment eza moment oyo ya nzembu nzembu ebima na konti ya Prince Babia tovanda oyo ka nzembu te toko vote biso nyonso Kabila Kabange mokonzi vote Kabi ebiminet na kangami yango Yebo remarqué te eza parmi banzembo a vote onga na kangaka o etikala kiti oyo eza ya Kabila kiti oyo eza ya Kabila nyonso wana mutu na aspect ya voti asali nzembu pona ko encourager même na mutu azaki na guya ko voter te atali te mopa wa yembi ngaza muta mopao na voter ka o mopa asani ayembi très bien pona na mungongo te so mungongo azaki na ngena yemba nzembu wa Prince biso nyonso toko voter Prince Babia mais tata mwasi Kwiti Diamba Masanga Mbanga Charlotte et puis nzembo ngona komwa ke eza nzembo ya salité mais ba telemi loko bata sérieux na clip Mbanga Charlotte Mbanga expression faciale bolingwe ya kama kasi na soya mwasi Charlotte Mbanga lianga Mbanga c'est bien to boyi te posa musicien et puis musicien ngoyo po yembaka te hôtel manka banika ko boka mabanga et puis na kamwa ke mutu yebi ko yemba te tala bato ba yebi ko yemba na simane bele ba irresponsable permettre nga pona terme baza ba irresponsable tout autour na wana boza mingongwa bien boyembe la Prince Babia to vote ye et c'est le passe ya et ça nga passe makasi ndeko na ngai na yebi ete mwana na so gagner na Vodacom mutu ka kotambola nango ya bien akoki pe ko somba lupangu akozala bénéficiaire poza lisu ya ba artiste aza mwana o déjà na nzela papa na yesi kombo etekami o deba kofi baluma loba bien ba fali baluma loba bien ngapi yango na so ba loba bien ngana loba bien mais nazo kebisa ne mama na ye oko metsa batu mususu kando bazaki na kanda te mam papa na ko sa hote oyebi batu bami bota bazali batu bami bota bazali sana bango ba Eric Mpoi Eric Mpoi na kanisi elisusu bazali oyebi Eric Mpoi mwana John Mpoi mbongo mbongo o uta wapi ya mbongo nani asala ya mbongo belle époque na yoka kili solo na yo na bakulutu bako solola bazali kotonga yo mbongo très bien loboko na posi monoko etoni na makasu babota kabino mibale yonde mwana liboso leki alanda yo na sima bapesa kombo mwasi voilà to mo kele msolo tima suka mais c'est ça non aspect on a bon tout notre question de mibale par rapport ya makambo lobby message est passé mais actuellement ce pona yo Manike na Kisinjora elo ni bakosala actuellement pour nous relever makambo ya Prince Babia Keltina suka bon Kisinjora zo kufila nganda pona ko droguer nzoto abaka ya kobaka amela ya kome poseke na lala kinzamba ebisinga lobi ko sala contre campagne pona mwana ote loba maloba kitoko pona mwana opo mwana lelo soka bimi akomi ba fali ya lobi akomi ba wata ba gogani ya lobi akoko pambola akoko soutenir yo na makambo bien yango mona lala kina likambo na souci Prince Babia limbisanga ndenge nazako take mama pona tina na yo ozala bien lobi nazako take mama na ndenge mabete soki ngana mama na to fingani eza makambo na biso ya famille entre noko
na mama balobani mabeyo mwana maokota ezate kokota makambo na biso te biso photo bunane pona yo kende liboso. Merci. Voilà, le message est passé. Là, tu m'as dit que arrivé à la fin. Mais dernière question, sur une question, c'est ça, ma belle. Balobi, vous avez un coffee trop. Vous avez un coffee PD, coffee Mokola, Buzoba, coffee AGKI. N'a habité, bah tu as une carte, vous avez un coffee. Pourquoi? Bon, légendaire Kofi Olomide Mopo Mokonzi. Impossible, pratiquement impossible. Ngana ya natanga kombo a Kofi na finga ye pe na lobele mabe. Très bien. Na yebi ete na mboka oyo toucher Kofi mais toucher na moment nini? Toucher na moment oh peut-être eloko moko s'imposer sur place wana. Ndenge na époque otanga chodinaka mwasi. Oko senti ba mama nyonso ba telemaki. Ngai pe na diembeli na sima ba mama na eko take ye na profiter. Mais na ba moment ya bo terrain ndenge ezaleli. Yaza na passeport diplomatique ya mboka oyo. Légendaire ya misiki congolais ya mboka na biso. Ko ye ko telema ko finga ye foza la mutobeli mutu. Ngai batu mususu ba fingi na bango. Oya fingi. On a yebi. À se préparer. Mais ngana fingite mopao sokozo kontenga parmi bato ba fingaki papa pardon ça kiloté pardon ça kiloté pardon ça pena banzubete ngai déjà na Kofi tozanga na biso na problème ité très bien na kenda tina ndaku na yekuna na makampa na mo fleuri ayamanga kitoko tolia to mela pe to seka et pesa kitoko makasi on a koko loba ngwana na sana problème tena mopao batu ba bateka eloko moza mopao te o boko koko mopao te o 119 diabolos yoka 119 diabolos botelemeli mutu moko après bakisi moto aboma papa na mama na ndule ozoko po wana Kofi mutu ayembi ngaite très bien 119 diabolos botele mela mutu moko te Kofi aza légendaire album na biso pe légendaire so bi matin papa na bango allié papa ya des papa et des papa eza na mutu musu pa kufela papa mais papa tika bilembo ya bien mais bozo reconnaître que papa na biso tanga salaki alekaki papa na bino. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, fidèles internautes, David qui vous a qui belé, l'équipe a un moment plaisir, n'a pas salité à Kanda. Donc nous avons un dernier message au groupe Tala, 2-3 personnes bataillent pour cette émission. Dernier message que vous avez été, na pesi bananion sur la République démocratique du Congo, mba oboza partout dans le monde. Pe ba oboza en Kinshasa, pe ba oboza na ba province, na ba obozo Sibérie, ba situation moko très difficile. Na pesi bino mbote na zotambola elongo na bino. Merci na assistance ya Gino Mbonda. Ndenge assisté ngai, merci na Kokodema, merci na Aimé Ponda Dollar Boss, merci na Younou Choubanze la fleur du jour, merci na Maison Kitam si Pablo Kitambala, merci na Papi Bunzi, papa français mais c'est le français. Kola Pambola Patrick de Panama Boimbo papa na China et bandeko nyonso o balaninga na bokebi na signe ya respect. Merci na Armando na Yesu tokolala nzalate tata Pambola yo bana France nyonso mutakala yeyo na lingaka bino nde bolinga ngai oyebi public na ngai balobani koya ko senga bango bolimisa na loyenge te biso to mesana na okaka bongo ngai pe na mesana na bino ka bongo ba gros biso on erreur atika ngana erreur na bossa mission to sisi les Ketchup Panda tata Pambola. Merci na Oscar Maritou les patois kilotes maman Nathalie Fikipo maman Motema Malamu merci na papa Paul Fikipo FPD Misala tozaki na lité ya Kanda o wapi azaki invité d'honneur na biso à honorer biso après ba kamunyo solelo à éclaircir biso alboy na écouter ya ma PC message fort to soutenir presse Babia. Merci na wadaya sur ma caméra Jonathan Dario cameraman star pourquoi pas merci na Nazareth Liongo na kati États-Unis on a merci na Yemoko Deborah Li Samba na kati ya France wana merci na yemoko merveille kapilo pourquoi pas Gilis les maires na kati ya Irlande wana bambote belé émission oizana bino tukutani mbalo koya ciao Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous